ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ya liboso foko yeba papa matondo amonanaka te. Soki papa matondo amonanaka te eza kaka ye te na kati internet amonanaka te na ba video. Eza pe na bato mosusu bamonanaka te na ba video. Soki totali nakanisa liboma mokonzi bomonaka ete na ba video. Nakanisa Rose Bombo bomonaka ete na ba video. Mengai na yebi Rose Bombo na bomoto boye na yebi pe liboma mokonzi na bomoto boye. Mais papa matondo na yebi ete na bomoto boye. Alors sikoyo soki neti bato lokola ba liboma mokonzi atabi magite binona na bomoni ete mais boyebi témoignage ke bato bayebi liboma mokonzi bazali to sali neti Chantal Bola ayebi ye liboma mokonzi alamba pe na feti ya Chantal Bola azala pe boimona pe Chantal Bola azosala direct boyoki pe mongongo ya liboma mokonzi alobi ba filme ete sino te bakomona ye bakoki kobeta ye. Alors bato wana bazali bato moko réel pe bazali ba congolais baza pe mwindo neti biso tozalaka. Mais papa matondo eloko moko te eza kolakisa ke akoki kozala moto oyo azali neti biso, donc azali humain eloko liboso. Ya mibale eloko moko te ezolakisa ke azali congolais, eloko moko pe te ezolakisa aza congolais te. Ata alobi lingala, ata alobi kikongo, mais eloko moko te eza kolakisa deja liboso yango wana. Alors bato pe oyo ba fréquentaka papa matondo tozomona bango te oyo bayebi ata foto na ye to elongi na ye. Na yebi te soki bato bazali o bamona elongi na ye na appel video po ye moko alobaka moto mosusu sabengai na appel video. Siko na appel video wana na yebi te soki bamona elongi na ye. Soki bamona elongi na ye donc c'est que aza congolais azali pe ndenge kaka moto wana monaki soki aza mwindo. Mais soki bamonaki ete appel video bomoni ete alors fo bobandozwa hypothèse mosusu. Fo bando kanisa est-ce que papa matondo d'abord azana no moto mwindo? Pourquoi pas papa matondo akokozala mundele, akokozala indien, akokozala arabe? Pourquoi pas? Parce que baekolo nyonso o eza na Congo ewumi na Congo toza na bango balobaka lingala, balobaka kikongo, balobaka chiluba, balobaka swahili, bazali ebele koleka même bamikolo mboka. Yango wana naza komituna papa matondo ndenge aza wana azali nani réellement? Wana eza motuna. En plus papa matondo est-ce que azalaka penza na Angleterre to azalaka na Irlande? Karine Mokonzi papa matondo bana membre nakanisa bolandi yango bien na chez Mokonzi Miatemo a parlé sur ça pe a lobby carte sur carte nakanisa bolandi pe papa matondo akotaki na direct na Miatemo na papa FMI boyokaki pe intervention ya Karine Mokonzi pe boyoki be intervention ya bato ebele bele. Alors papa matondo ndenge nini aseme désordre oyo eloko nini ezotinda asala bongo? Pourquoi eye makasi bongo etindi Miatemo asala alandisa ba video eboke bongo? Pourquoi na Karine Mokonzi akota en direct pe a autorisé et passé na chez Mokonzi officiel?
Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ya liboso foko yeba papa Matondo amonanaka te. Soki papa Matondo amonanaka te, eza kaka ye te na kati internet amonanaka te na ba video. Eza pe na bato mosusu bamonanaka te na ba video. Soki totali nakanisa liboma mokonzi bomonaka ete na ba video. Nakanisa Rose Bombo bomonaka ete na ba video. Mengai na yebi Rose Bombo na bomoto boye na yebi pe liboma mokonzi na bomoto boye. Mais papa Matondo na yebi ete na bomoto boye. Alors sikoyo soki neti bato lokola ba liboma mokonzi ata bimaki te bino na bomoni ete, mais boyebi témoignage ke bato bayebi liboma mokonzi bazali. Tosali neti Chantal Bola ayebi ye liboma mokonzi, alamba pe na feti ya Chantal Bola, azala pe boimona pe Chantal Bola azosala direct, boyoki pe mongongo ya liboma mokonzi alobi ba filme ete sino te bakomona ye bakoki kobeta ye. Alors bato wana bazali bato moko réel pe bazali ba congolais, baza pe mwendo neti biso tozalaka. Mais papa Matondo eloko moko te eza kolakisa ke akoki kozala moto oyo azali neti biso, donc azali humain eloko liboso. Ya mibale eloko moko te ezolakisa ke azali congolais, eloko moko pe te ezolakisa aza congolais te. Ata alobi lingala, ata alobi kikongo, mais eloko moko te eza kolakisa deja liboso yango wana. Alors batu pe oyo ba fréquentaka papa Matondo tozomona bango te, oyo bayebi ata foto na ye to elongi na ye. Na yebi te soki batu bazali o bamona elongi na ye na appel video po ye moko alobaka mutu mususu sabengai na appel video. Siko na appel video wana na yebi te soki bamona elongi na ye. Soki bamona elongi na ye, donc c'est que aza congolais, azali pe ndenge kaka moto wana monaki soki aza mwendo. Mais soki bamonaki ete appel video bomoni ete, alors fo bobandozwa hypothèse mosusu. Fo bando kanisa, est-ce que papa Matondo d'abord azana no moto mwendo? Pourquoi pas papa Matondo akokozala mundele, akokozala indien, akokozala arabe? Pourquoi pas? Parce que ba ekolo nyonso o eza na Congo ewumi na Congo, toza na bango balobaka lingala, balobaka kikongo, balobaka chiluba, balobaka swahili, bazali ebele koleka même ba mikolo mboka. Yango wana naza komituna papa Matondo ndenge aza wana azali nani réellement? Wana eza motuna. En plus papa Matondo est-ce que azalaka penza na Angleterre to azalaka na Irlande? Ou bien papa Matondo aza na numéro ya Angleterre mazalaka na Inde to na Pakistan? Pourquoi pas? Alors toza toujours ko continuer. Bon, totia siko papa Matondo aza oyo azali, problème eza te. Mais likambo nini esalaka papa Matondo atake bato oyo ye? Parce que papa Matondo eloko asalaka ezali attaque. Ye moko alobaka ngo na monoko na ye eza guerre d'esprit. Donc pourquoi kosala guerre d'esprit na bato oyo bazali eloba Xbox ndenge na yokaki bisika wana? Baza bato oyo bazopuye leader, baza bato baza bapilier na sorte mosusu pa ya leader Karine Mokonzi, baza na nsima na ye mpona kosunga ye azala na position ya bien. Mais comment papa Matondo akotake kaka bato wana ateza guerre d'esprit? Elakisi clair ke papa Matondo aza na likambo mosusu oyo eza na motu na ye.
eza te ke papa matondo azali boma, eza te ke papa matondo azali nde mutu edoka yango asalaka bongo, non. Parce que soki papa matondo mutu edoka mutu esalaka te, alingaki mpe kosible bato mosusu, akangami mpe kaka na bato wana. Mais soki totali papa matondo banda azala na bana membre azala na bango, banda mama 5e vitesse abanda koloba, papa matondo azala toujours kotake bato oyo baza na bana membre. Ata guerre ke partout faut attaquer Miyatemo, surtout Miyatemo, ye abanda kotake ye banda kala. Or que Miyatemo oyo atakaka soki atiki makambo asalaka eza deja neti alongoli mutu moko ya très important na mutu oyo papa matondo soi-disant alingaka. Donc elingi koloba papa matondo azali mutu edoka te, ayebi makambo oyo asalaka. Siko makambo asalaka eyebani te, soki asalaka ngo pona intérêt ya Karine Mokonzi, pona intérêt ya Karine Mokonzi, ou bien pona ko déstabiliser Karine Mokonzi, wana eyebani te. Mais soki otali modèle asalelaka ngo, mutu nyonso akolobaki papa matondo azana posa ya ko déstabiliser bato oyo bazalaka bapuyaka Karine Mokonzi, oyo bazali proche basalaka makambo ebele pona Karine Mokonzi. Alors soki ye sikoyo alingi a neutraliser bato wana, elakisi ke alingi Karine Mokonzi azanga bato wana. Siko soki Karine Mokonzi azangi bato wana, nayebi ke Karine Mokonzi akosepela te, makambo ekochange. Alors wana ezolakisa ke papa matondo alingi kaka ko détruire bato wana te, mais alingi ko détruire Karine Mokonzi. Bien sûr ekoki pe kozala réalité te, ekoki kozala pe boye, alingi kaka a détruire bato wana, sima atika Karine Mokonzi a se débrouiller ya talaka sikoyo soki Karine Mokonzi akokoka makambo ndenge nini, ou bien alingi ye azwaka contrôle ya Karine Mokonzi. Donc azali mutu alingaka Karine Mokonzi, mais alingi azwa contrôle na ye sans bato wana bazalaka ye moko a contrôle makambo Karine Mokonzi, a décidaka ndenge Karine Mokonzi akokokende na Karine Mokonzi ndenge akokosala. Donc ekoki kozala pe bongo. Donc a manipuler bato, a manipuler makambo ya Karine Mokonzi po Karine Mokonzi abakokende na basens yesko atalaka soki ndenge nini Karine Mokonzi abandokende, soki akokende ndenge azobule ou bien azobule te. Mais papa matondo ndenge aza wana mutu esalaka kitoko, abulaka penza kitoko. Ou bien kokozala lisusu papa matondo na kala ntango azalaka kotake bamiyatemo, azalaka kotake na bit moko azalaki nango azalaka kotakele. Mais sikoyo soki achanza koma kotake na bana membre na banini, ekokozala sikoyo règlement de compte, ekokozala sikoyo bakoma penza na problème moko personnel na papa matondo, ou bien na mutu moko bazalaka na papa matondo. En bref, ekokozala na kati ya bana membre bango banyokola mutu moko ya papa matondo. Donc papa matondo azala alongwa, mais papa matondo azana mutu ne moko, ou bien mwasi na ye, ou bien leki na ye, ou bien yaya na ye, ou bien mwana na ye. Donc azana kati ya bana membre, sikoyo azana likambo maltraité ou bien quelque chose, ou bien longwaki, ou bien za toujours. Alors biloko wana nyonso epesaka pe papa matondo kanda, sikoyo aluki modèle ya kotakaka ngo na malembe na koprovoke boye, na kozwa batu, na kosala ba technique oyo alinga sala. Po papa matondo ndenge aza wana akochange te, makambo nyonso eleki mikolo yo bamiyatemo basali yango, je crois pona bamoni eleki trop. Mais pas ya papa matondo ndenge bango basali yango, papa matondo amoni ke en tout cas makambo nazo préparer o nazo sala ezo fonctionner. Tala miyatemo a craqué, tala bana membre ba craqué, ba ye ko zongisa, ba sali pe ba vidéo ebele,
Karine Mokonzi a intervenir wana kutu petit problème ngai papa Matondo na mesana déjà Karine Mokonzi a bloqué nga a pekisanga koloba te asala boye wana petit problème mais ngai papa Matondo donc azokanisa bongo ngai papa Matondo ndenge na salisi mia temo ba vidéo boye papa FMI lobby c'est que penza na réussir quelque chose alors faut na continuer yango bomoni tango mia temo zo continuer yepe kuna fongoli ya direct abandi ko sala ba mission pe ya ko continuer pambate papa Matondo azo réussir makambo oyo alingi esalama azo réussir donc en bref makambo nyonso eleki muta bénéficier nango azaka ka moko eza papa Matondo. Alors papa Matondo ndenga zawana ayebi makambo azo sala sikoyo ba mia temo na bana membre bango ba ye po patience esili makambo oyo niveau o papa Matondo amemi bango ezali ke ba ye po bakata makambo ba bimisa nyonso ba diminuer papa Matondo ba sukisa ba lakisa mokili ke eza bongo te mais nzoka papa Matondo ayebi ke nyonso balobi eza pona intérêt na ye ye papa Matondo mutako bénéficier po papa Matondo ye moko na conscience na ye ayebi ke makambo nyonso alobaka bato belé bayebi ke ezaka lokuta donc bato yo bazoya koloba baza pour ye bazoya kaka po basale plaisir misusu petang mususu si bakomi contre Karine Mokonzi na bana membre mais bazolo bakaka baza ba chinois misusu pe bazana bango kaka bazozo ba yesi ko na kazaka papa Matondo biso pito linga Karine Mokonzi to landa ko lo baka bien ba yebongo misusu pe en réalité bazolanda pe papa Matondo po ba sepelaka ne banda kala mabena malamu bazolanda kaka mais papa Matondo asa conscient que oyo ba mia temo basali eza na faveur na ye soki ba mia temo basali po batu bandimela bango papa Matondo sa yebeki ke batu bandimela ka bango kutu sans koloba mais ye bit na ye ezali fo lobisa bango boye fo ba craquer fo mema na biloko ebele oyo ye moko yebi même ngai papa Robo na yebi yango te na sukisi awa popamba te na yebi ba idée ndenge okende na papa Matondo mais boko continuer ko vivre histoire de papa Matondo et les bana membres na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, Baxam Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, Baxam Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.